na kabola na bino kotel sabino lokuta ya makamoko oyo baza ko sabino na ba YouTube bazo ko sabino na ba réseaux sociaux. Pona ko discerner ba makambo ya bosoto ya mabe ya lipengwi oyo ezo salamana bomo ya ndeko wana o babe kombo Baraka Mogisho, faux serviteur de Dieu. Soif, na melamai, na melamai, Rosalia, Elia Mbanga, fire in Jesus' name. Mbanga. Mais attention parler en langue. Est-ce que molimo ya Nzambe ego sabloko na kata mutu? Alors, faux serviteur oyo abondeli azako bondela pona ndeko oyo abana ko soba vie. Est-ce que Nzamba bengi biso poto sabela ka bato azaka ba vie na ba TikTok na ba YouTube to Nzamba bengi so poto bandi melankolo. Et puis aza faux na makambo ya budiabulu na kati na ye na bato babengaka ye na ye moko baza bango nyonso les oiseaux de même plumage. Non, qui pousse à maille, soif, soif. On m'a dit que ça a détruit un faux serviteur. Si ma nana me la maille, a comme qu'on boit à comme bateau. Bande ko boyo kabino moko makabako kamo. Nali ana numbanga, nangi nali ambanga. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, Oh na Vincent Makeba. Bandeko batali bato bolandaka chaîne ya bino Ciel Vert TV na pesi bino mbote mingi na kombo Nes Masia bino pena ba moure ya Ciel Vert TV na ba mourezi ya Ciel Vert TV na bi question ki bozo na Ciel Vert TV directement bozo kopesa Nzambe na biso lokumu parce que awa eza 100% bunzambe to derapakate to kendaka côté te mais to anga pona ko édifier libota bana Nzambe peut-être soki likambo koloba pona mboka ezali tolobeli likambo ya bantu valeur contre makambo na Nzambe tolobeli mais awa pende ezali rare po ka ke mutaleki afingi batu asali boye asa n'importe quoi vraiment eza bongo te na pesi bino encore merci ndenge boza ko s'abonner bo s'abonner sous makasi vraiment et ko sepelisa biso makasi et puis bo liker l'émission et puis bota ba j'aime ndenge moi na ngai passer flamba bagabo j'aime ko sala bongo malamu na pesi mbote mingi na ba o ba touré ngai awa baza ko landa émission oyo en live Nzamba pambola bango mwana na ngai Jires Mokwa Alain Mokwa Nzamba pambola bango o bolanda bango pe mingi na chaîne abina faisons du bien TV Nzamba pambola bino boko tape ko na botalaka e ko sala bongo malamu na bo sanité ko pesa mbote mingi pa ya l'homme valable Makela Cédric Makela l'homme valable ingénieur cerveau électronique moi en tout cas Nzambe petit frère Jésus-Christ ba kombo soza ba kombo na ye Nzambe aleka na pambole surtout comme 565 da banda kuna bino eza na tina na ye et na pesi susu mbote na assistant na ye ntana ko assister ye Exaucé Makela et puis na Caleb Makela na chéri na nga bolinga mingi pe nga na sepelaka ne pe makasi baza peme na nga osaki pona zwa ba santé boye na ngolo ankolo Bénédicte Makela Nzamba alega no pambola na famille na mafaya Makela Nzamba pambola bango alors lelo bandoko balinga mina ye mbangu penza lo mbangu ya kosakana te pona kabola na bino eloko moko oyo eza penza ya motuya
eloko ngo nini oya motuye na ko kabwa na bino na ko kabwa na bino ko tesa bino lokuta ya makamoko oyo baza ko sabino na ba YouTube bazo ko sabino na ba réseaux sociaux mais avant na lo bango tika na bonda na nzambe nkolo zali mokonzi ko na nyonso na tiki moi eteni ya émission toujours ça na maboko no nzambe eza pona ko monisa mateme pona ko talisa bana yo makambo eza koleka na molili na nkuku po te bibelobi oyo ezo sama na nkuku nzambe ko sala grâce mapolele yango tikate oyo tokoloba pe na zoloba ça c'est puis bano bazo anda biso nkolo e fonga bango miso matoi po te ba comprendre et que satana a osala makambo na tango oyo pona ko jimisa batu zo lokumu zo nkembo pona bolingo na yo pour l'émission on a comme Masia. Amen. Bana nzambe, je crois que besoin de bamaka mingi ezole kana YouTube, ezole kana ba chaîne na biso YouTube, mais surtout makambo ya nzambe, Satana azako sala bamakambo ebele epa ya ba serviteur ya lokuta, ba faux serviteur, lelo na ye pona la kisabino lokuta. Il y a soit des prophètes, soit des bishops, soit des pasteurs. Oh, bah, ben, comme on a eu, Mogisho Baraka. N'est côté, ça me le kuta, pe makambo ya Satan na bo moina ye, oyo ezo salama, metam sous bato mingi, bazo sala attention na ngote. Bato mingi bazo na discernement te, pona ko discerner, ba makambo ya bo soto, ya mabe, ya lipengwi, o ezo salamana bomo ya ndeko wana o babe kombo Baraka Mogisho faux serviteur de Dieu yangwana bandeko pona nako trambo mukela bozindo pendant 5 à 10 minutes bola nanu élément oyo ngai na bino tolanda yango simana yango nakwa ko pasola nteke bolanda Les mots. Elle libère mort. Elle libère mort ici comme ça. C'est fire. Elle libère. Nabimi. 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 Yaki ko lukani na fina hii. Nabimi ngai. Yaki ko lukani na fina hii. Nakanga za na bonete. Kanga sani. Aza na bonete. Aza na bonete. Ko aozo luka nini na minito aluka babone nana tidaki zikudubi nana tidaki zikudubi ok nazo compter 3 otika vina yokende 1 2 ok 3 fire ça la retour fire retour esonga otaki name of Jesus. The name of Jesus. No, sungate. Retour. Retour. Naziki. Jimmy Bella. Boss Jimmy Bella. Karine. Retour. Go in Jesus. Go in Jesus' name. Loose. Non, qui pousse à main. Soif. Fire. Soif. Namela main. In Jesus' name. Namela main. Pousse à Elia Mbanga. Fire in Jesus' name. Mbanga. Kenda. Zonge siko utaki. Na zongi. Ça retour. Kango kenda kasoko zongi. Na yoki. Kanga okende. Na ke na vous abonnez na pesa retour. Pesa retour. Nake. Vous abonnez, pardon. Merci Mikuna na réalisation et pas alors valable.
bino moko bolandi bandeko balingami makambo ya buzoba ya salite ya soni pe ya lipengwi epa ya faux serviteur oyo babenge kombo Baraka Mogisho. D'ailleurs bomona ke ya fingaka na ye afingaka na ye soko lobi likambu contre ye pa leki afingi na ye mais c'est contre la parole bato ba bebisi évangile ba bebisi bunzambe ba bebisi église ba tordre sens ya sangomalam ya bonne nouvelle à Jésus-Christ. Yesu lobaki allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Mais bato yo bazo komisa bato ben crédit. Bato zo boya ko ndima nzambe pona bango, bazo ko boya ko sambela pona bango. Pe bato mingi bazo na bango, ba komi ba candidat ya enfer, to ya lifelu. Bande ko tomoni nini? Tomoni soi-disant mosali ya nzambe oyo azo sala émission en direct. Alors, mutu abengi ye ayebisi ye nini alobi ke yepe azali mutu oyo azo sala na kati ya ba YouTube na kati ya ba benga odingi ya ba TikTok mais azo sala na ba filmingi te. Alors faux serviteur oyo abondeli azako bondela pona ndeko oyo abana ko so ba vie. Est-ce que nzaba bengi biso poto sabela ba tozo ka ba vie na ba TikTok na ba YouTube tonza ba bengi so po bandi melankolo. Tout d'abord procédure ya makamia zo sala wana e balani te na parole de Dieu. Ezo bona kazali ya faux. Deuxièmement, bon landa malamu image wana. Bon landa malamu image wana bon bona ba vanting ni oyo e salami na kati ya faux serviteur oyo na ndeko ya benga ki ye pa bonde la pona yi bandeko abengi alobi ke ngai na TikTok na ngai bato ba abonné mingi te nazo pe ba vie mingi te e sengana bonde la pona ngai nazo ba abonné na ba vie yoka bandeko balingami ye pe lokola ndenge bato musu abike bolimisa ngai ngang na ngotra na danse na bango te mais na mona ngi ndeko bongo lobeke on dirait mutune zo sala bien te na ko pesa pende kwa na raison. Allez, yeba bani ko bondela. Yoka nanu neka za ko bondela. Bongo boyo ka ndenge nini mwana mwasi oyo si ba ko bondela ya faux serviteur oyo ba réaction mwana mwasi oyo. Mwana mwasi abani ko parler à langue. Abani ko parler à langue de langue mwana mwasi zo parler wana ya faux. Ezaki amala bute. Ya mi balé. Soko la di balamu o mwana mwasi oyo azako sakana na esprit ya faux serviteur oyo et serviteur oyo azo comprendre que mwana mwasi oyo asaka na esprit na yi bande ko mwana ndongo pena malamu o mwana mwasi azo parler tout d'abord en langue mais milieu mabende zolo bakati na yi jamais mutu azo parler en langue azo posséder pas baté langue ezali langage en Nzambe. Tobo mutozo parler la langue, azam to azali revêtu de Saint-Esprit. Parce que langue ezaba moko ya minoko sala kata ba mystère, nabi ministère te bolimisa. Bona na malamu, mystère ya Nzambe na kati ya mutu. Ndem tabandi ko parler à langue. Mais so te langue ezata moko fabriqué, ya lukuta, ya mabe, mais démon d'azor balakata moi moswana nakei est-ce que démon parle la langue démon ko lo balanga nzambe to bozo bolo kezana nous faux mais faux serviteur oyo baraka azoko neka ko bondela ko benga na démon wana et moi mo soso ko neko parler à langue et là ko seki singai pe ko sekisa yom to landa bis ozolanda ngai o mona bona mo oyo abandi ko bwaka batu na kati ya parler la langue nayi azotanga bakombo ya bato na mena numai na mela mai what is that demo teza ibo ndazo sala Boss Jimmy Bella Gango kende ya Karine Gango kende Gango kende Jimmy Bella Gango Boss kende Jimmy Bella Kende li bela non qui pousse mai soif o mona ka saka dessus a faux serviteur oyo si ma nana mela mai akomi ko boka bakombo bato
bande ko boyo kabino moko makabako kamo nalia na numbanga nangi nalia mbanga soif na melamai In Jesus' na mighty name. melamai bosalia nalia mbanga Fire in Jesus' name. mbanga mais attention parler en langue est-ce que molimo ya nzambe eko sablo ko na kata mutu ozomandeki mwana mwasi wana soi-disant aza possédé azosakana esprit ya faux prophète oyo bandeko nasala émission oyo na mokuse mpo nalakisa bino buzoba ya moto oyo epuis aza faux na makambo ya budiabulu na kati na ye na bato babengaka ye na ye moko baza bango nyonso les oiseaux de même plumage baza bango nyonso les foufous de même mimbadi bokeba bana nzambe na batoyo mais mpona sukisa na verset chapitre na verset bible ezo sasola mokana na 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 bible ezoloba nini kuna na régie botelanga nanu 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 tokosukisa na wana bolanda balandi na kombo na Yesu. Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Merci Miguel valable, merci Mikael Makela. Bonsoir, la reçu Batuma Yoka. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. Tous les Galissus. Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Il parle à Dieu plutôt. Celui qui parle en langue parle à Dieu, car personne ne le comprend. Mais c'est un mystère, c'est à Dieu qui dit de mystère. Donc, mutu azoloba na langue, azoloba na batutema, azoloba na nzambe. Donc, mutu azo comprendre yete. Cela veut dire, tant que azoloba na langue, il ne parle pas de lui-même, mais il parle à Dieu. Ozo comprendre ngai, azolobela nzambe. Pamba te, azoloba makambo bato ozo comprendre te. Mais azoloba ngona ba mystère ya nzambe. Mais tala mwana mwasi oyo, azoloba na langue, mais entre temps azobenga mimi mebe kati na ye, azobwaka batu, azoloba na mena mai, azoloba na posa kolia mbanga, blemo ndenge wana. Ce que bo discerner par rapport à verset na pesi bino, na makambo na zangoloba, pa na makambo salama entre faux prophète oyo na mwana mwasi oyo. Bomo na teke za diabolique. Omo ne ba ko sabino, ba même pas satana. Tanga 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 totangi. Muta zolo ba langue. Azolo ba pa batute, azolo ba pa ya nzambe. Pote muta zo sosola yete. Mais c'est un esprit. C'est un esprit qu'il dit de mystère. Na ndenga molimo ndazolo ba makambo ye bombama. Bon est-ce que molimo mabelo ba langue? Molimo babe, et que parler en langue. Langue azolo ba wana. Pas maté bazo benga minu babe kati na ye, ozo freiner pour te azwaka ba vi mingi te na kati ya nini ya TikTok na ye. Est-ce que c'est normal? Ozo mona ki satana na kati ya batoyo. Loba ko zala muto yo pe oza bande ba kanga yo miso ozo mona te to oza muto satana lati yo. Je crois que dans clair, le long est dans mon coussé. Pendant bimisa buzoba, bu satana, ya baraka mogisho, makamaza ko sala na ba TikTok, makamazo sala na ba YouTube, pe makamazo sala et pas ya batu. Alors sala na bato yo, yeso akufela. Est-ce que yo zo sukule zo benga yi? So bengi ye. Na bika bu mutaloka yo, asana bomo. Na comme na suka tika nzambe ale kana pambola bino naki na mbangu mingi pona lakisa bino makambo polele poto sosola na peska mbote mingi pa ya madame na ngai mama Bene Makela oyo mikoleko ya azos akozana ONG oyo comme na koza Makibe
azoboko la bana ya mike ya mo bakoli muke bokomo na bino moko na bilili mikolo ezali koya abano pesa ba don et pas ya bato baza ba domini je crois que ça la ONG moko ezala soutenir et pas encore Masia yemoko et puis na bana na nzambe o bali ba soutenir ye na comme na suka mon numéro c'est plus 243 81 81 44 131 weza numéro na nga liboso to pe na posa ba soutenir na bino soki oza na posa tinda mo eloko oki ko tinda ngona numéro wana na M-Pesa et puis la deuxième numéro zali plus 243 89 98 060 21 plus 243 89 98 060 21 tokomi na suka est-ce que yo okobenga suba charlatan oyo est-ce que yo okobenga suba ventilier oyo babonda pona yo nyonso basala kawana c'est diabolique eza ba ventil pour continuer lifelo tika nzambe ya bokasi bonso Moselle Selikona se kolo Yesu aza na bino asosolisa yo Père Pambola yo apesa bino santé kimia et surtout vie moulayi que le Seigneur vous patafiole de tokutani mbalasi. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga bila ye. Ciel ouvert,